merci, bonjour, parce que tous en amoyi, ne bozolanda, balandi ya HD la Congolaise TV, na pesi bino mbote bino c'est ce que bazali, bino bobo lula, émission na bino tribune des artistes, lelo, tokolaksa bino boni, mbatu bakoya, ko rendre hommage, après 15 ans ya mort ya Madilu système o babengaka autrement les grands ninjas, banda kufa lelo kokisi 15 ans na sama belé, ya ngona toyaki lelo kotala ye. Artistes, journalistes, tout ça, qui va te belé, dans le monde de la culture, qui kotala tombe ya les grands ninjas, Madilu système. Donc, tout le monde tous attend moulaïté. Tout peut-être qu'on une espérance et bongo, tout peut-être qu'on botte bâtiment sur la nagabiso, tout le monde nous, tout le monde suka, alors tout le sengande, tout kota, total escalade batu bazali, n'engue batu bazali, n'engue baï ko rendre hommage, n'engue baï ko tika ba flair, donc totala simande tokoyeba. Kosola biso na bino na sima. Ce hôtel image à Madilu na stade des martyrs, un musicien va bébé. Il est là moninga 15 ans. Pour un musicien moi, mais à part au bino mona, au ngana songi songi au mona que les a quitté hôtel. Et faire ici à Vandi, biso ko nzela oyi. To la solidarité la biso, mokolo au moninga kei, toi ko nous travailler. Ça coûte rien, c'est la volonté. Je crois que ne ba que oyo tout le monde a tout ndima kaka. Les autres honorés d'abord na un grand responsable de ce pays où vraiment où allons là souci mais dans la monnaie moko monter mais quitter moko papa je ne m'appelle où Madilu a pour ça la carte tous les chansons je ne m'appelle tela ba lo amuni madame ndewona en tout cas ce banda c'est mon abisso oncle oncle n'avait pas voulu me ça oncle ce banda c'est mon abisso na lo sambo au monde déjà mais c'est la BYO abana na biso c'est le sur le sambonde que vous connaissez mon abisso. La piété chrétienne nous a fait nous rassembler pour bénir ce cimetière où se repose le corps de notre frère Jean Dédier Bialou jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. Nous avons préparé pour notre défunt ce lieu de repos. Lèvons les yeux vers la cité du ciel. Regardons vers le Christ mort et ressuscité pour nous. Il nous a demandé de l'attendre comme des veilleurs qui nous reçoivent avec bonté au jour de la résurrection. Beaucoup se demandent sur ce qui se passe après la mort. Nous avons tous peur de l'inconnu. L'inconnu fait peur. Certains croient qu'après la mort, on cesse d'exister. D'autres encore partent à un certain ciel, à un enfer. Mais les églises nous disent que nous avons vécu avant de venir sur la terre. Et cela se réalise par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix, source de notre salut. Malgré cette assurance, la mort d'un être connu ou d'un être cher, d'une personne proche, provoque à nous des questionnements ou encore des réactions bizarres.
Mais le Christ nous assure que la mort n'est pas la fin de toutes choses, mais le commencement d'une vie nouvelle dans l'au-delà avec le Christ. Il y a une philosophe, Yankelevitch, qui disait toujours dans son ouvrage intitulé La mort joue au jeu de cache-cache. Mais une fois qu'elle se révèle, elle surprend toujours les gens. Pour que nous ne soyons pas surpris le jour de notre mort, nous devons considérer chaque jour de notre vie comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre. D'où nous devons nous préparer du jour au lendemain pour que nous ne soyons pas surpris au jour de notre mort. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre frère Jean de Dieu Bialou, que nous aimions affectueusement appeler Madilou Système. Peut-être demain, ça sera mon tour ou encore ton tour. Alors, nous devons nous préparer parce qu'on ne connaît ni l'heure ni les jours. Après moi, vous allez répondre, tu es notre vie et notre résurrection. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Acclamons-les et supplions-les. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, Fils de l'homme, en mourant sur la croix, tu as associé ta mère à ta passion. En ressuscitant, tu l'as comblé de joie. Soutiens les affligés, affermis-les dans l'espérance. Tu es notre vie et notre résurrection. Fils du Dieu vivant, tu as ressuscité ton ami Lazare, conduit à la résurrection ce que tu as racheté par ton sang. Tu es notre vie et notre résurrection. Consolateur des affligés, tu as eu pitié des larmes d'une mère et tu lui as rendu son fils. Apaise la douleur de nos frères éprouvés par les deuils. Tu es notre vie et notre résurrection. Lumière du monde, tu as rendu la vie aux aveugles. Révèle ton visage à ceux dont nous avons fermé les yeux. Tu es notre vie et notre résurrection. Éclaire ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espérance, qu'ils croient à la résurrection et à la vie éternelle. Tu es notre vie et notre résurrection. Quand nous devons quitter ce monde qui passe, accueille-nous dans la demeure éternelle du Père. Tu es notre vie et notre résurrection. Tu es béni Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau ou qui s'en serviront de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie et enseveli ses frères. Tu as voulu que ton fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions par la puissance de ta bénédiction que ce cimetière construit à l'ombre de la croix pour recevoir nos corps mortels soit un lieu de repos et d'espérance. Dans ces lieux, les corps des défunts reposent dans la paix jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Dans ces lieux, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance de l'éternité. Et de ces lieux, monte vers toi la prière pour ceux qui reposent dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Élevons maintenant nos cœurs vers notre Père du ciel, en lui disant la prière du Seigneur, demandons que son règne vienne et qu'il nous pardonne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père de qui vient tout réconfort, lui qui a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il ait la vie en plénitude. Amen. Amen. À nous les vivants, il pardonne nos fautes à tous les défunts, il ouvre son paradis de lumière et de paix. Amen. Amen. Nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité, que Dieu affermisse notre espérance de vivre avec lui éternellement. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci, monsieur l'abbé. Au Bovic. Il fallait un photo Bovic, non? Il y a ya solo komisa ngai zoba esprit na yo ekangama ngai na nzoto wapi mwenga nalingala ta babengi nga na mobali mosusu limbo yo nasengi olinga ngai na ndenge obilingaka luka otia ngai na kati ya motema na yo kosalanga mabete nokina ya kokufa pamba imoyo namoni balukanga mpona yo. Merci. eloko eza makasi mpenza ya motuya c'est que moto oyo atiki biso motuya na ye eza mesure na baœuvre na ye eza immortel mongongo na ye ti lelo mpe nakanisi ti liwa ya mokili moto akokoka yango akozala te donc atikela biso suka na souvenir et tokumisa nzambe parce que eza volonté na ye ayebaka mpo nini atindaka biso na mokili mpe ye ayebi mpo nini abengaka biso epa na ye tozala na motema moko tozala na bolingo biso bato tikali tozala na bolingo tomanifeste bolingo entre biso mpe tozala na bondimi ete ye epai ye akei puisque azali mpe kondima kolinga baninga na ye azali kovivre en paix. Nzambe azwa lokumu. Merci. Topesi maloba Amado. Yaya ye wana azoka ye. Kana ni do oloba te. Ya olobeza te 15 ekoki. Tosalika nde tosalaka. Donc balobi artiste akufaka te mpona baœuvre na ye. Alors nini olobeza te. Amatete au nom de tous les veuves. Na kombo ya baveuve nyonso tosengi d'abord nzambe merci pour mokolo na biso soki ekoki tokómaka quand même na sika mibali na biso ya aza oza yaya oza papa oza noko oza mpe koko baleki vraiment totombeli yo molimo na yo mpe mona kimia merci na kombo orchestre président vraiment 15 ezebele biso orchestre ti lelo tozali malgré la situation la difficulté la circonstance mais on est là na kombo na toujours continuer en gros parce que yo pesaki biso mayele lobby donc na vie faut kolakisa moto ndenge ya koluka nayebi ke osali ebele ndenge koluka journée anti koluka biso tosala effort soki ndako eza inachevé otikaki soki eza na deuxième niveau tokoma ne fisque troisième quatrième soki ya solo bomonaka boyokaka bisa biso makasi pour orchestre to continuer yango na disque tosilisi malgré ba difficulté ba situation difficile mais nayebi yo pe obandaki na passe jusqu'à ce que ndenge koluka kolobaki est égal à lui-même donc maloba na lobi yango wana taki ti lelo groupe tozo continuer kaka tozali tozo bunda kaka merci beaucoup. Bon, topesi opportunité na mokonzi papa Julino otika faire na yo. Ça papa Julino. Ai nalingi oyeba te na ye awa ntati mokonzi te. Ah, noko voilà. Voilà na tiki. Mamado.
bon, il y a Anto, moi, c'est ma fleur. Bonjour. Attention, c'est grave. Quoi bongo dit? Quoi bongo, c'est grave. La référence du papa à quoi bongo. Qui s'était fait Michael Jackson. Qui s'était fait à l'homme sage. C'est grave. Chaque année on le vit. Moi on s'adresse à la police de Zate. Oui, moi je commence à Zate. On s'adresse plutôt à la Bissou de Yao. Il y a 5 mingi. On a 15 ans après que nous sommes à 15 ans après. Pour l'autre, on a solo la nombre de titre. Nous solo la mingi. Il y a beaucoup de tailles qui sont là qui ont été de Bénéoué. Depuis Vincent Gomez à Salé Loco. Protection à la été. On a remercié le titre de Loco à Sali. On va tenir ce peu autour de on va y dans un souvenir mon personnel. Là pour nous tout ça on a un featuring. L'album on a un liboso. On a une photo d'aller dans 4. On a proposé ça Loco. On a eu balagé dans l'hôtel. On a eu une sommité à Rocher le on a toujours pas si mis. Donc tout aussi dans la position tout ça en sorte que il y a plus de choses pour nous, vraiment. Il faut quelque chose de ça là. Si on est tout dans la cimetière, c'est que on a toujours été dans le donc on a l'état de la chose à la chose. Parce que quand on papa la mission, il y a un an. Les gars ont 12 ans. Donc, il faut nous reconnaître ça à la compte de Moka. Ils ont 5 millions de tout ça, on a une responsabilité à 6e anniversaire de louer à papa. Et même bon, les gars ont 40 000 $. Les gars ont 35 000 $. Voilà, donc ça dit que nous avons quand ça va parce que attends mon nom à 5 000 $, mais bon, ça les gars dépassent. Et bon, le bâtiment est bien, on va dire, on va se comprendre mon colo. On va salir carrière à mon nom. Moi, je dépense, il faut que ça va dépasser. Tout ça là, le coup, il y a musique là dessus. Voilà. Pour la bande de Koyamadilo, ma famille vraiment biologique, merci. Merci dans le monde déjà. Merci, Mingné, tu es à parce que les lots, dans mon toit, il m'a dit gentillesse naïe, pour ceux qui sont naïs, pour ceux qui sont naïs, je n'ai pas ça la suite du Cameroun et l'équipe au Salah. Voilà, malgré ma zéla la biso, belé, nous sommes combien dans zéla moko, il fallait la Salah. Quand tu l'as regretté, la coutume de te belé, moi il y a un Zanaga en Gamoko. Matcha Kiti n'a pas la vaille, n'a pas la zone raisonnée. Le yeux de la 5 ans, Moussala, il y en a pas. Merci beaucoup. Merci pour comprendre. Président, on va payer maintenant le banacombo et baveux, vraiment, tout le monde, merci vraiment, boye, malamu, parce que, et ça, il est Sengomingi. Makila, motema, ozokisi, otubinga, nelikonga, kene basokola, yo mabokwe, epeye sabana, obenito, mama. Merci à tout le président. Là, on voit qu'il y a des bons. Ah, merci.
Zola likambo ça été ko ozoka biso soutien. Biso ba mission totikali. Vraiment tout ça la effort là-bas. Makambo ya boye. Tout ça l'effort là-bas. La présence de biso ezala. Parce que tout ça les mini pour la mission. Mais faut y va. Ça fait la combo, la bateau la sala combo. Bale makambo nyonso tosala mpasi mingi na makambo ya boye komona ondire bamisie vraiment toza makambo ya kosala nakofunda motu te na programme na ye fotomosikela na programme na biso parce que tosala mpasi mingi troisième anniversaire ya ligo ya papa wemba ya papa lutumba on s'est dit bato baza te nayebi te mponga mingi mingi nazalaka wana mais tomonana mingi ekolingisa biso mabe kosala po elingi basepeli mingi oyo bafanatike ya cultura pays venu vraiment lelo tokatisaka malilo tobeta banzembo na ye tozala na esengo na oyo asalaki mpona kongo vraiment toyaki awa ntina signature kolakisa elongo nayebi ke komi tozoka na ye sute nazoremercie mwana na ye tite oyo asalaki asalaki libende oyo esalaka na protege kongo merci mingi bato balanda ngai sepeli lelo kozala esika oyo esika ya pasi mais eza lokola soulagement moke ongele eza ebele oyo akozala nango nyonso tokonika moko cimetière métropole ya bombe oyo azali L'homme sage, Mutamaele. Pourquoi bongo ça reconnaissant, on a déjà convaincu. Pourquoi bongo? C'est grave. Mais côté la bande de surtout la musique, absence est remarquable. D'après yo, itake moko oyo po sunga ba mission belé et solo ndingeni. Non, ben, je crois que ça, on a dit que laver le linge, ça l'a waté. Il y a aussi un problème d'organisation. Balasima, mais qu'on s'organise mon madame. Mais là, quand on dit bosso, ils arrivent bino. Parce que biso ma famille, toro y en a biso tous les jours. Toro célébrer en tous les jours. Nanda comme ailleurs. Mais bino batubo balanganzembo, faut bozana ba jour na bino bozana calendrier na bino moko agenda na bino ya oyeba ke na telle date to perda comme tout telle date to perda comme tout telle de sorte que batu ba bien à l'avance ba s'organiser pe pour ba ya rotalaka ba ninga na jour anniversaire ya liwa na bango. Je crois que c'est un problème ya organisation et je ne peux pas prêter attention à bateau ba ko kanisa autre chose parce que madilou na bao balinga ye na bao balinga qui était ba on se balinga ye kana ndenge na ye. Donc pour y manifester solidarité wana je crois que Motono Sangara Salamon sera informé. Moi je pense qu'il y a problème d'organisation. Donc les sons pour Nabino, bino ba musicien surtout vous allez un peu mieux organiser. Vous voyez si déjà tu as un mois à l'avance. Mangomba s'occupe de la musique, vous annoncez que vous allez tel, même le ministre de la Culture, vous voyez si Bango, ce que vous avez baki, vous connaissez que vous savez comment vous voyez. Vous avez baki, c'est vraiment le comment familial. Mais sur les côtés, vous avez des musiciens. Alors, vous avez la responsabilité, vous avez des musiciens, vous avez une organisation. Mais le plus important, il y a Merci beaucoup, chef. Alors, Pire Roger Mwana Mboka, Tozane Awa,
na cimetière ya Gombe. Donc tu es vraiment ensemble. Puis Roger, bonjour. Nalela nani yaya nabelela wapi yaya kende nabelela nani yaya bunga nyonso balobaki pena maso bakolobaka mpo na ngai baluka baboma nzoto mwana moto mpe bakunda yango moko ndenge bamesana koboma bana baninga ye basalelaka bana bato bandoto mabe basalelaka bana baninga bakampagne ya lokuta ayaya etikali bakini bokata likambo etikali bana Paris bokata likambo États-Unis ekata likambo. Voilà donc Roger, 15 ans déjà, banda artiste émissien Madilou System Akufa Atika Biso mais ba œuvre nae ezali ko continuer toza ana cimetière à Gombe. Moi message tant que ozali moko na kati ya wenge musique à maison mère. Ouais, message est là que toza touché toujours et la Sagetobo Sani était c'est grand artiste. Souvent balobara que l'artiste ne meurt jamais donc azala toujours vivant à travers ba œuvre nae. Ouais, mais biso na Congo toza na comportement moko ya koyala ka rebelera lorsque artiste akufi. Wana omona ba costume à danger bimi ba manette mwindu ba nini ba tout batondi awa donc ozo tunzela le raté. Mais lorsque ka botiki artiste bobo sani mbala mom. Voilà. Merci na bato bazuli kanisi que le loto ya ko kanisa ce grand monsieur. Ce grand artiste de notre pays, le grand ninja Madilou Multi System oyo asala nzela lelo bato bazolanda. Musique le lozo betama bato ba pesa nzele za ba Madilou Multi System eza ba papa Rochero Taboulay ba grand Calais Jeff donc ba Vicky Longomba voilà que lelo oyo ba patron na biso pe bazo sala ngo très bien ba ya mususu pe bazo sala ngo bien yango moni biso bana wenge en tout cas biso bana wenge tozala pe ba orphelin ko sanga Madilou parce que maman na biso si déjà pata maman pasteur vraiment à la fanatique ya Madilou. Ouais, ayemba kupanda ya mona dernier album ya Madilou Multi System ayemba nzemba ayemba mama si de jima pata na pesa ya motema nanga yo peso ya yo to sala libota Sylvie boni et compréhension zala nanga monene voilà nzemba mo kitoko vraiment oyo biso bana maison mère to ko bosala Madilou te yango moni na kombo ya Werason na komba wenge musique à maison mère naye ko rendre hommage na ce grand monsieur Madilou Multi System. Voilà, merci puis Roger Mwanamboka lelo ba leader a minene ba kufa ba tika ba œuvre na bango. Est-ce que musique ozo mona ndenge nezo ke ndenge ba génération lelo? Non, musique baby. Lokuta avec musique baby. Génération lelo ba koti poto la musique. Identité ya musique na biso za susute. Musique ba Madilou ba tika ba Franco Lombo Makiadi ba Lutumba Simaro musique oyo ba Joski Kiambukuta batika en tout cas ba lelo génération lelo ki lelo e bebisi yango tokomi mingi ko landaka ba ko tricher ba libanda OK libanda ne bazaka ko tricher biso o comprendre ba to libanda nde biso musique na biso za ki référence au moins que ba Ivoirien ba Camerounais ba Nigérien bazaka ko landa musique congolais ya o mona peut-être la Côte d'Ivoire. Et comment la tamo ba pekisa la musique congolaise bête souté pour musique congolaise dominaki musique na bango donc ba toka su ya bango te ba ka biso pourquoi parce que ba papa ba sala musique bien mais lelo en tout cas génération lelo ba BBC musique ba komi ko imiter ba to libanda yango moni que non ba vieux ba ka danger. Maman Tété Yaka Pako. Maman Tété Yaka Awa. Voilà Maman Tété, Azali présidente ya Basse Nabiso. Toto no mamituna mouke parce que ça n'a pas semini. Maman Tété wana. Oui. Maman Tété déjà du corps. Maman Tété mbote maman. Maman Tété, ça a rendu na matanga, tant on a bandi na bibali na bino. Baninga na bango ba yaka ebele, mais après on boit qui. Ça n'a rien.
mambo mokili te zolema biso nango etala na se nanga na mingi kuta koloba te po biso nyonso tokeka nzela wana ozomona oyo aye oyo aye te ye na nzambe probleme ya te toki cimetière kotala papa mobali na kama biso akenda sentiment ezalaki ndenge na cimetière lelo vraiment totondi esengo parce que ça fait 15 ans depuis Madilu akufa esengo na makasi komona ke moko ya mobali na biso président wa zebra monstre d'amour aya kotala biso azalaki na biso longo vraiment esali nga esengo makasi na pasha pose question moke lisusu maman Tété tongofandisa yo te bazwa micro wana parce que ezali occasion bayebaka basi na biso benga biso moko awa batalaka bango bayebaka bango mama non botika biloko wana non changa koko yoka botelama bovoila association teni wana bozomona eza bana na ngai oyo ya groupe botelama batelaka bayokopresente bango parce que mosusu pour la première fois occasion mosusu bayeba bango te ezali occasion batelemaopresente bango bamama bayebaka bino eza malamu ezali occasion bamosusu bayebaka bino te telemisaka akoka ah voilà merci voilà merci oyo azali mopanzi ya Madilu oyo mama bana na biso na Bruxelles ndenge auti oya mais alobi akokanga makambo te yango nazwi micro topresente ye asalinga surprise namona ye na biko natikeli yo na Bruxelles okomi koto oyo ndenge ayewa vraiment maman il y a rien à dire tokozala na yo ti nde bato enfort vert bana baokola mpe tokobosanaka yo te kala te société à grand l'auteur ekofuta Madilu mpe akozwa mbongo na ye oyo elongakami mpo kokolisa bana vraiment encore une fois merci chaque kongo ekoki tolaka na moke te mama apesa mbote baninga mama Tété pardon yaka mama Tété limbisa biso ezali vraiment koyebaka ye aza mopaya mama Tété s'il vous plaît oyo ali mwasi na biso mwasi ya Madilu système c'était un honneur pour nous mama Tété tozela yo mama Tété tobengi nano yaka nano voilà mama ozomona wana ye basala lingomba ya la veuve je crois je crois mama na biso mama Tété miko ya mwana oyebi mama ebi isale sengo ndenge mama voilà nakobanda na koremercier président ya aresiste groupe ya Madilu akoki kozala wapi président na biso bayebaka camarade na baaction aboye orchestre ete ekufaki mwana ma yauti mikili atie bamoyen aza na wapi adepense moke abenginga ye wana wana akoko ye wana momoni président akolobako liloba moko ye eza likambo ngomba te amonaka nga na batelevizio na bareseau sociaux abeninga tokendeki nzonzi te tokende na nsima alobi vie na ngai ndenge namoni yo nazaka fan no mabe me nakutana na yo te lelo nakutani me ngai mutu nazongisi groupe wana akuka donc esengo naza nango nayebi te mwa liloba napesi bino nyonso mbote vie abie solemba alobi maloba solo groupe eyaki no par terre ntango toye nzambe soki apamboli yango moni makambo tozosala mpona vie Madilu azalaki vie na biso tovandi plus de 12 ans ndako moko letisi abotami na miso na ngai te baoyo ya shaki babotami nazomona boye yango soki likambo ezali topatisaka na mama boye vie alios merci
ngam na lokio parce que na mona na yo musika le na mona vous cette pembeni donc ça veut dire to gomi. Merci maman beaucoup président. D'abord ce que nous allons l'uniforme qui toko la ministère va se retrouver c'est que moi on va le encore une fois. Exemple pour tous on que la chaque Congo mutamesana na la presse pour la Koloba naza na ba bitsala ebele naza pe na invitation ebele. Merci na ba maman, merci na maman Tété, merci pipi ya danseuse na biso o bazaka na biso, merci na famille nyonso ezali nana Mulenda et puis famille Joski Tiambuguta, famille ya Madilu système na ministère na biso, tout le monde en tout cas esengo eza na motema et puis mec na biso Félix Wazekwa à l'équipe Otika Couronne, ndenge biso to comme pesi na Otiki Couronne. Encore une fois merci. Mais les gens qui ont été là, ils ont biso tozali awa tobundaka mpona bamusicien lobi basalaki document moko balobi ennemi commun na bango c'est Adio Salemba. Pourquoi tozo ressusciter musicien azonga na image na ye atika makolo, musicien azwa droit na ye, musicien akendaka te ka soki moto akufi ministre bonabo. Et je me demande fond de promotion culturelle et ça rapport à banani moko ahuti kokufa za l'hôpital koko le nani papa fracasseur au monde qui est dans les réseaux sociaux azana bason ndenge dozali awa tozoluka ba moyen tokende na yango. Et il y a eu un groupe de gens qui s'organisent pour bazora mbongo na bino ba musiciens na sengi na bino ndenge bozali atrosa la commission ba musiciens bazala base ba musiciens bana ba musiciens base à la commission pour botika kozoma $100, botika kozoma 300, botika kozoma 10 000, 20 000, 30 000 pour l'État président de la République. Il a instruit bapesa mbongo ba musiciens. Il y a un groupe de gens bazoli balingi bazwa mbongo wana na osa conférence de presse bino yosu boyoki boya pour bozwa mbongo na bino. On va faire la commission chaque Congo kozala maman Teta kozala tout le monde a kozala pour la commission, artiste a une image naïe et puis nous avons négocié na ministre ndegezaki na ram bati ata $1 et à Pamba ndege basaki na ram pour la société à droit d'auteur la réussite ma musicien ba ozala ma millionnaire soki to réussir le rwanda to aussi sa pirate nyoso ndegezalaka na oteka classe B $5 musique au félé. Ça doit terminer. Merci. Vous allez souhaiter. Je dis encore merci pour tout le monde. Maboko pour la présidente de l'émission, il y a système. Merci. Empereur, c'est une surprise. Ne va quitter. En tout cas, merci vraiment que tout soutenir papa n'a à l'oubli parce qu'il y a des gens. Artiste, comment il est vraiment soki ne bakanga la image ya papa fracassé kufa kufi na ndabu musicien monene azali na mbongo batie na morgue il faut bana quartier bakodisaka za sonde mingi vraiment empereur Maurice Forcer na ndoba merci oyebisenga osala service vraiment na mon service avant kosali pour soutenir l'orchestre. Yango te remercier grandement les amis société biso artiste bolalima à offrir biso soki oyo tokomela le ba musicien ba veuve to ça makasi et sika oyo tokomisa mo monene avec la grandement parce que société le historien de madame Omwana Izali Bolalima. Vraiment merci Papa Kassus. N'a dit que espace qui pense ça, il faut vraiment isoler avec biso comme musicien, biso comme artiste, tout le monde même chaque dimanche, chaque samedi, na basse na biso na ba décoration ça va bien. Vraiment na mon groupe c'est fait. Robeli. Le président, voilà.
Groupe Madilu Système et Amoyo. Merci beaucoup. Awa masanga ezaka aliment kaka primus kaka produit ya aliment nde ekomelama awa parce que bango nde basongi biso mpona manifestation esalama. Oui obeli miko ya maloloba papa Cassius merci. En tout cas Madilu Système to compter voilà vas-y au groupe sanano l'accordement. Papa. Ça va? Bon, on décompte. Ah, Moshilo, merci. Moshilo Kinzonzi. Bango Koba Biso, antenne A. Rose Ladjabou, merci. Plutôt voir, merci. On veut les compter. Allô? Oui. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maman Tonda, danse, Pirou, ma fille. Voilà pour ma pipe, mon frère, c'est que tu dis. Amalek, Aboulou Mouilla. Écoutez-moi. Pimanga, qui c'est ça? Ha 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 ha.
Merci, merci. Merci. Thank you.